On dirait musique comme un leader. Oui. Étoile déjà yé. Le rôle ngane naza bo naza producteur. Ngana naza mbuma. Ngam nazo bota nzete pona bimisa ba branche. Donc ngana ko banga ko kwesa likasate. Strata comme deux fois strata ba stratégie za nini. Posaka la strata to nini. To la to la muki strata producteur et puis au produire grand-père. Depuis au bandi cop na yo ya production, au zimba moko production munene ya grand-père Boziana. Et puis ce qui n'a comme deux fois na yebite zani. Deux fois ça dit ba noko ba beta bango ba kendara bango ba kendara batu ba mibali. Donc déjà que ba PD voilà. Ndapona koma deux fois na ko koma yango te soki ko zwa kisi ndena ko zwa yango. Et puis kisi yango ngana ko banda monde te na côté après na zonge la kisi te. Ngana ya mobimba. Il faut na préparer nini. Donc c'est-à-dire il faut na préparer moulili, na préparer na lumière. Moulili nanga yango senga ke conseil nanga réussir. Moulili ozo le la spiritualité. Oui. Ah, strata. Someone mutazo le ba mingi, eza ki strata. Mani so producteur. Docteur Joël Matubakana na PCA Maison Matubakana et fille. Nani so producteur. Maison Matubakana et fille. Docteur Joël Matubakana. Non, je vais le 8 hein. Non, je le Nabi docteur Joël Matubakana. Docteur Joël Matubakana. Noko jidoka, on dirait tout dilu, noko jidoka. Tout dilu sotangi. On dirait ba sele manzobi ba seli moko no ba vesele. Zela. Ba vesele baza ba moko baza ba ko le pont. Et c'est qui yo? Pourquoi? Ah, na kanso wande to siliki. Non même par rapport ya makambo yo, moi je mérite na ko peso pe conseil. Si ça peut possible. Makamoni. Na ko senga ngandeti ba aide oyo boy. Oza na collaboration, pe na relation ya bien na docteur Joël Matubakana. Et pas docteur Joël Matubakana aide dans sen. Quand tu as visa o. Il y a pas visa. Obi, à ça ambassade. A faciliter un visa. Il y a pas de invité au seul invitation. Bien, amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette émission Awa Bisso qui est toujours présentée par Georges Chimba. Merci à vous tous, Obokomela Kingai, merci Nanenge Bokomontaki, merci Nanenge Boemaki et surtout de vous partager pour que Miss Gaël Télévision et que de toujours lui bosso. Merci à tous les partenaires de cette émission, merci également à Papa Franck Boukassa. Merci à Aerobi Visor Aigle, merci à Mavinga, garçon hollandais, merci, je suis très reconnaissant. Merci, il est plaisir de savoir aussi que Commanda Lola est avec nous. Nakati ya Mabele, il y a Angola, Commanda Lola, merci, très fort, bon séjour, je te souhaite bon séjour et puis Kende bien, merci maman Mado Bokazebi et papa Justin Bokazebi pour vos soutiens, merci également Nabatu tout Oyo Basalara été Awa Bisso et Kende toujours de l'avant. Alors, je vous signale sur ce plateau aujourd'hui, nous serons avec Strata Lunda, émission Lelo, en tout cas les émissions Moroboé, non salon avec beaucoup de responsabilités car il y aura beaucoup de sujets à parler avec Strata Lunda qui va pouvoir faire son entrée sur ce plateau, mais avant qu'il arrive sur ce plateau, mesdames et messieurs, je profite de l'occasion pour vous signaler qu'à bientôt déjà toko lela bongo moko ya biso to bungisa kina kombo ya Fatubo Avida, donc programme OESA Meteni eza le 16 de Tokende Kotika ye na esika ebongi selami pona ye Fatubo Avida, que votre âme repose
en paix. Et puis tous les journalistes diaspora baza mobilisés pour rouler la bongo concernant bango oyo azomsaki molimo et pas yatata waneza lokola basango pe na ina ibisala bayike les sous-souhaité grand-père Bozi Boziana a été livré un grand concert yango pe to solana strata lunda grand concert na junior Amorine le 8 mars ezaki concert ka moko o ezaki réalisé parce que ba concert nyonso ezaki annulé pour mbula et dérangeaki na journée internationale yaba maman. Merci bongo pe Kofi Olomide azapena biso na mboka concert pe ezaki annulé. Je ne sais pas quelles sont des raisons, peut-être ba date msusu au pesama bozala toujours informé wana ndoko la ba annonce onanga kina informé na ba yike nangina proposé na biso extrait ya film oyo GSM ma production ba réaliser kina équipe na bango mobimba après tokozonga pour que on reçoit Strata Lunda sur ce plateau. C'est parti. Et puis tu veux me mentir le reste. Loba, bana loba. Mobala zanani. Mama. Boko sata mo na munoko. Mama. Mobala zanani, loba. Loba kasi loba. Mama. Comigo, la puta. C'est par quelle augmentation loin de l'éternel. Pasteur, il y a tata nayo, na maman nayo. OK? Dans ma maison, tu veux me dire que tu es pasteur? Pasteur, un mot, et ça, pasteur, yo de salangana comment on a ça lelo? Avoir une belle maison comme ça. Bible le binabinoni. Bible le binabino. En tout cas, Popola. Ma fille. Comment est-ce que tu peux prendre un sale traîné de bâtard et puis amener ce genre de bâtard dans ma maison? Et ben, mais c'est qui est bâtard? Oui, mais pour obéir à l'aise, on a coupé. Bêta, yo moko na ndako yo. Il y a un problème. Obéta, il y a un problème. Mais, Bible le binanga été. Ne touchez pas mes ouais. Nani ouais. Yoza ouais. Qui aime son gaïté, mais pour ça, vous êtes yo nani. Deixou de papai da minha mãe. Pessoa, avô, muito obrigado. Pai, em nome de Deus e de Jesus. Amém. Oui, nous sommes de retour. Isaac Bongo, film Lissoumo, réalisé par Miss Girl, artiste. À part être présentateur, je suis aussi artiste, c'est-à-dire cinéaste, acteur de talent. Où nous avons Salingolu, à côté ici, matière grise, c'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. Merci à les très haut pour nous sa capacité. Alors, Strata Lunda est parmi nous ce soir, mesdames et messieurs. On le reçoit sur ce plateau pour la première fois. Strata Lunda et que messieurs les producteurs. Bonjour. Miss Girl TV. Ah oui. Miss Girl Télévision. Ah oui. Awabiso. Vraiment. Oui, bien que Aïe Arabiso. Bon, dès que nous avons Awabiso, puis nous avons Awabiso. T'es né, à part, nous avons ouais. Mais oui, bien que Aïe Arabiso. Combien de chaînes? Combien de émissions? Ah, ok. Combien de branches? Awabiso. Ouais, Miss Girl TV. Mais après Arabiso. Oui, ça y est, parce que ça se passe dans la route. C'est un gars été. Na yope. Ah, Arabiso. Nangolé Arabiso. Business nakati. Nangolé Arabiso te. Bolingo Arabiso tout comme Awabiso. Oh, oboto za Arabiso te. Nangola ti bayaka bakuta banan. Biso. Tawa kinda batika banan. Biso. So c'est que awiza. Yo. Voilà, c'est l'ambiance. Ça commence bien. Alors, pour vous asseoir. Merci. Voilà. Ouais. Ok. Merci. Enfin, Strata Lunda. Voilà. Le jeune producteur. Olinga komona mingi mikolo. Eza komba lokumu. Ozio rapo eza komba lokumu. Bon, nzambe pa linga lokumu. Donc soko sambela nzambe oloba kombo na ete osapeli pambolité. OK. Nzele le vindeli. Vraiment premièrement na pesi ba internaute nyo surtout ba otala biso partout dans le monde place Bozali na ebi ke émission oza limitée. Voilà. Donc on a pesi bino bambote belé et puis bato bazo conseiller même de loin. Première des choses na pesi une fois de plus mbote puis na remercier nzambe wazo batelanga bato pesanga pe ma bazo pesanga monoko na lobela. Voilà, une fois de plus na ko saluer maman ya bana na ngai Sylvie Mafuta maman na ba chichichi donc
Pas gros bisous et puis place aux alliés, ou place n'importe quoi. Ouais, à part ça, Mizigel, voyage l'équipe et ça va. Ouais, voyage l'équipe bien. Dans ça qui course, il y a moi mon coup c'est quoi. OK. Il y a aucun de le plus vite que possible pour nailler la bango artiste oh il y a c'est qui bango le 8 mars. OK. Voilà et puis tu commences déjà sur le terrain. Tout ça ce qu'on a quatre Angola donc Awabiso. Awabiso. Ah. Le ça n'a plaisir Yangwana. Vraiment. Tout ça déjà na Awabiso. Ouais. C'est la première fois que Yamba Awa. Moi j'aimerais bien que bateau bazota la biso, abonné à Miss Girl Télévision ou ba nous rappelle émission au baza partout dans le monde. Na lingi na mokuse oyebisa biso qui est Strata Lunda. Strata Lunda azavuma mutu lokola bato nyonso mais parcours à Strata Lunda ta mwa mulai. OK. Ce qui n'a meki ko expliquer ngo nyonso ko biso pe émission mobimba. Mais on a mokuse ka ko englober yango. Strata Lunda en vrai nom c'est Shige Lunda. Alors d'où vient Strata? Strata Utaki et pas il y a pasteur d'Église que je salis. Je fus mannequin à l'époque, jadis. Nazalaki mannequin, nazalaki ko défilé et puis nazalaki coach, chorégraphe. Tant on a eu ko bima Astre 2012, donc comme meilleur mannequin, na bimila bango na Gabon. Et puis Denis Lessi a eu ko pesa kombo yabi petit stratège. Na betaka pose mo to benga ngona mannequin na pirouette. Pirouette. Voilà, na betaka pose. Ça peut na pirouette. OK. Il est là bas tellement na chaussure na ko sala ngote. OK. Il est là qui bat devant nazaki na passerelle na tapis. Et puis bien Pecho c'est un stratège pas tel comme on a yo Strata. OK. Alors combat Strata et ko tombwama. Et puis talaka na zui combat Strata depuis humanité et comme ko tanga tina ba dossier. Et côté na ba dossier na ba carte d'élève na ba carte étudiant na yeko kola na combat Strata mais na yeko combat Strata ko ekomi et s'épanouir. Voilà. Strata Lunda est dominé Shige. Alors si on a autant de gens qui ont Shige, c'est que nous comprenons que tu connais na ta yebinga pena bien. Vraiment. Moto ko benga Strata c'est que yebinga na moyen moko artistique. OK. Voilà, combat Strata et Kangi. Alors pendant qu'on est sous plus loin et puis Strata zaki mannequin après mannequin na silseti de humanité. Ngana yebi bien mais na bien roi Strata. Ah bon? Na vérifier so yebinga. To kolaté so impendenité mais na yebi na combo ya Strata mais na yebi bien. Au Pambouami. Voilà. Voilà. Et puis, naïko banda université ya IFASIC. Naïko bima journaliste ne bakeno étudiant à défendre. OK. Voilà. Na distinga et puis na bima journaliste na banda ki mo parcours na moké na cultura pays comme porte-parole. Il y a cultura pays pas wazé quoi que je sali, est grave. Bon, nazaki na mo empêchement mo moké pas ba vina ngazaki na ba Gilles Soumaïdi. Temeza qui peut porter parole privé ya mouvement azala qui peut empêcher ngai waze kwa zwa kanga pona français na komaka français moko ya mabe papier ngoti na ngona parler na komaka français moko waze kwa comprendre que na posa ko koma mais na yebi ndeko koma te na zulanga so eloko wana ouais ba yeko zulanga espace mona Raga Plus à l'époque. OK. Na bani ko présenter mission Raga Plus système où izaka et komaka na wenge ya la zamba besoin de bandaka yango. Voilà. Et puis qu'on présenter mission na et puis ndenge na ye ko décider que papa nanga botanga tellement za congolais ayaki ko chama maman moi choc que moi nanga foya tellement tanga silisi fo azonga Angola aya Angola plutôt ndé na yaka à l'époque et puis tango na ye na moni que métier nanga ezalaki journalisme na yebi nanga ko tekate na yebi nanga ko choquer na s'imposer mais na kutaka ba journaliste. OK. À l'époque, Koutara, journaliste, banano, bazali na impact na tango yo. Bon, à l'époque, tant on a bandi journalisme, quand on a Angola, moto na ko tala à partir à Congo, et ça Charlie Kaingara Famento, na PCMBO te place na Congo, na banda ko tali depuis télévision, depuis Kinshasa plutôt, pourtant il a rabissé Bembe ya Babia. Et total a déjà Charlie Ka, émission moko na portugais Ngara Famento. Ngara Famento, oui. Et donc c'est-à-dire embouteillage. Pour batoyer ba ngobeti mtachaka embouteillage. Tu sais que déjà Ngara Famento. À part Ngara Famento, nazaki son émission on zako tala na TVT. Mais émission mususu na yeko yeba yango ke le kana télévision tant on a siko sur place. Mais à l'époque, nous avons écouté Ngara Famento donc Charlie Ka. Donc à part yo banda ta émission mususu na télévision. T. OK. À part Charlie Ka, nous avons émission mususu.
l'émission na yo komona siko awa na télévision tant on a commis sur place nga moko pe na bandi musana nga ndé na yo comprendre que émission o il est na télévision émission o il est na télévision. OK. Mais sinon na kisasa na tala ngote. À l'époque okutara ba vele ko la ba Willinde qui était bazé pe part ba Junior Timba na PCP Mbote Siga zali aux États-Unis. Il y avait vraiment des gens ils qui non na nini. Oyo kutara la production tout le bela ba émission. Dans le ezaka parcours na yo après to côté en bas production parce que je te reçois à qualité de producteur. Ah OK. Voilà donc fona le ba makamba producteur. Na rotanga be kombo bateau yo kutara te? Non, oza yom to tanga ngaite. Mais en qualité on a dit déranger. Non, il faut déranger ngate zelo comme OK. Na lobi na PCV Willinde Kembote, il déranger. Non, Willinde que c'est mon oncle. Okuta qui était? Non, Willinde que na kuta que na sens c'était que na kuta que soki ndé na kuta que ça déjà émission. Mais na kuta que en qualité que journaliste était na kuta que ça la émission. À ça émission ta que nani? Ta okuta que bon là je sais que journaliste était nani? Non, mkolo ko yamba yesu ko ko pesa parcours nende nga na pesi. Mais nga na kuta que ça la émission. Na éviter son réponse. La talunda. Te na nga éviter bato ba la vision ne ba comprendre so répondre mabe ou pas. Okuta ka ba Junior Timba te. Non, Junior corridor d'Angola à l'époque. Non, corridor d'Angola nakutaka yango natalaka ngo na Congo te mais nakuti yango awa. OK. Et nakuti Efata Life ya Willy Ndeke et corridor d'Angola nakutaka na chaka yango pena na okate parce que Junior Timba travaillait avec Willy Ndeke. OK. Willy Ndeke travaillait avec Charlie Kangala Famento. Bazabano basaki ba retirada. Donc Willy Ndeke azaka cameraman ya Charlie Kangala Famento. À comprendre que non ngai pe na ko comme un journaliste. À longwe na branche Ngara Famento. Donc à dire que ça y prédisposition a été. Donc ils ont que à s'adapter pour Monique. Et surtout bazalo ko la so ke pa na biso ngana tonga salon de coiffure. Nazaka na débat moko na neve ya père na biso azaki mutu ya keto. OK. Ba sera na ba portugais te na tuni leki na ngai kozala jaloux na portugais linko banini ayebisi ngai inveja. Après na tuni koboma na portugais singa mata. Alimba mona esi komela ngai bongo uchepe na mata komela ngai inveja mata. Ida thrombose. Et deux fois on travaille na yo. Na comprendre que ça na vitesse. OK. Na olinga soko za na yo te. Fona ki ne ko créer branche nanga. Yango to benga siko keto. Tandis que na koza na idée na pesa ngo yo o créer ngai pe ka de na kata plateau bo créer ngai pe mo place mo boy. O pesa nga branche. OK. Siko na bata mangala. Bango bata mangala ezaka siko mabe. Ba mona ka lokola travailler ka pa na yi. Ah. Tandis que ce n'est pas le cas. OK. Nga na koza na vision. Yo za na ngote. OK. Mais yo za au moins na pas. OK. Na yo ko tia projet na nga pa na yo. Pa na yo. O lokeli nga ta moi cabinet moko boy. OK. Strata yo za la awa. Parce que bi bata mangala ba mona ko ndiye so na zaka pa Miss Girl. On dirait Miss Girl comme ta leader. Oui. Étoile des ayi. Yeah. Lokola ngane na za bo na za producteur. Nga na za mbuma. Ngamu na zo bota nzete pona bimisa ba bra. Ba branche. Donc ngana ko banga ko kwesa likasa te. Pona yebi ke ngande mu na bota likasa. Donc ba Willy Ndeke tanga uti na toza wana pona ko lebela kombo nete mais to beta moi li solo par rapport à parcours par rapport à question na voilà. Donc Willy Ndeke utaka pa Ngara Famento après abendi pe Junior Timba pe alongwe et pas Willy Ndeke akiko sala corridor d'Angola. Et quand tu repères dans mon baranki nebelé avant qu'on s'imposer banini ozaki mutu mo oui quand tu viens là où il y a des gens il faut penser bango. Excusez oui. Première rankine au ngana zui na monde ya journalisme en Angola. Na zoka yango na groupe moko quelconque ya WhatsApp. On a des gens na bandi boulot si je me trompe pas moi na ngai ya mi balé à cause de la zone nguluma. Le lolo qui est de 9 ans. Ouais, azaka zone nguluma. Nazaka na réalisateur na nga moko azala ko filmer nga premier réalisateur nécessaire. OK. Ah nécessaire. Première émission na salaka na yambaka DJ Lopele. DJ Lopele o azala ko travailler na nganda Monique. Première émission. Après ko yambaye na yambaka DJ Lutonadio que je salais dans Paris. Première émission. Alors que tu as kotanga tant on a vu en plein na deux émissions on a créé chaîne YouTube. So ko beti yango mo nango Fala Verdade na créé yango na 2015. Émission na chaîne na Fala Verdade Strata Lunda. Itango zakana ba matériel ngana zana munoko. Na profiter sur le matériel na ye yanzi. Tout le monde travailler na ye titi tellement nazaki côté moko ya ko batama. Na komo luka skona bima na milliers. OK. À l'époque je vivais pas na biso.
et pas papa. Na lobi téléphone parce qu'on a milliers parce que mangala baza parce que musana ngao ezo senga fona za place mangala baza. Na lo on a milliers ba show. Très bien. Na yeko bimasiko na yezango. Na yeko tansiko na premier deuxième caméraman nanga héritier kingungu masa na général. Héritier de boniko travailler na ye, héritier pa yeko botela nga keto. Na suis pas en player. Pamphile Pada, TSP Vision. Aïe Rozwanga. Na boniko travailler des missions pa na Alexandre wa film Nigeria. Et il reçoit impact. Eh abo du monde film Nigeria. Très bien. Azwingai. Ba mission ngeko moko na ba. Film Nigeria. Na baniko kende. Allez, héritier ko voyager, masalangana na yeko sa partir l'image. Première émission frappanga à part non ba du tornado, émission na Marie-Paul. Dans le Valade. Marie-Paul ayeko ya basira ki mai Kabila. Parce que qui Kabila na Congo Marie-Paul ayebo na yambi Marie-Paul. Émission pe impact. Na bani pe ko yokana. Na bani ko siko ba marché na ba musicien ba libanda. Na bani ko lobela bango, ale ba yeko tanga siko na groupe ya Fila Basele. Na yekuta na petsanga moko kenda États-Unis Feliciana Malonda mwasi ya mama ya bana ya Sima Oluwawa Strata Lunda oyebi ke soto bito banda ko na oke mulai ko sur la parcours na yo eza pena mo mulai. Moi j'aimerais bien avant que to kota na biso na branche msusu ebengisi yo lelo to sur la makambo bien j'aimerais plus o isa biso ezaki na moment nini o se faire remarquer la communauté congolaise état que journaliste voilà na ranking na kata groupe na oto yebiso ya Fila Basele si ezaki na mona ya Chaka Kongo ya mwasi to dia ba yebi ba ranking ngo silisango non na ko répondre na kati ya groupe ya Fila Basele mona ya Chaka Kongo de fin so Chaka Kongo kufa mwana ya mwasi na lobi ngai Strata Lunda journaliste na Angola bona mwana omba mwa tomboki journaliste ya wapi biso na Angola to yebi kaka Willy Ndeke webi Willy Ndeke ko soane bandinga na kata groupe et ba tira yema et koto Fila Basele bengi nga Strata bomba na eso ya dégâts débat na biso 4 jours na groupe to discuter kaka petit moko petit mso kenda Congo nondi petit Emmanuel afingi ngai tellement azaka mwana musala Willy Ndeke alo Alexaki na TV tellement azaka na kata groupe afingi nga abio tala mutu wana journaliste moko boya tambolaka makolo poussière comprendre nga fingaka afingi batindelinga Vosges nga siko na zui Vosges wana ya petit wana Emmanuel na nexa ngona Vosges nga na largué na lobby na yo Vosges wana sala 5 ans d'actualité mandat chef de l'état 5 ans d'actualité ma finga na yo sala 5 ans d'actualité 5 ans d'actualité je te dis toi devant télévision na encore certain mais Strata sikoyo to kota national na msusu ona yambi etake producteur lelo mais ranking na bande konyonso obongisa bon il y a un problème ité tant on a joué ranking wana jina ochimba yeko changa ka akutanga mkoskondi devant na plateau pas Gibson qui a landa kwa Gibson na zulaka musala et pas jina ochimba excusez nazo musala pas jina ochimba nanda kwa Gibson qui a là wana sko Gibson qui a là comme sko cameraman nga 25 ans de mariage motema islamite qui a là ba pareil ba jiji jino chimba mona nga siko na ndako ya Gibson kiala akutinga na onsala émission na graver ba tiba fond vert yepa yaka poto kutana pa na ye cameraman ye chaque mutaya ko graver na air na ye jino chimba kutanga siko mbanga ya danse plus que mutaforma ngai na suka solina Gibson mais picho lo ba bien picho courageux siko tellement jino chimba yeba nga na matière ako raté ngate pona biso na jino chimba yaki Gibson kiala place siko na zulaka musana corridor yango wana jino chimba zwinga mukolongo to la pa Gibson kila pombu le betaka moye mutazo nga palais izalaka te na ko mpe ba moko journaliste na corridor lobi bule bandi stratégie mission lobi yo muto ko fo présenter boy na boy corridor le roi ba aventure vena nga pe jino chimba ni tazi na pesa otine l'émission te so la partie attends la émission fort OK jino chimba vena nga ni États-Unis attends so la rate wana vena nga palais kasi bo siko bo tuna ngato so la rande na moto ko na banda ki na mboti ya wat avant d'être une question on savait que déjà yo ndoza na batu bo so la rate mais nga na problème robi neti nani oza batu bo so la na bango te o tuna question na sanam voilà jino chimba zwinga mbala moko bon na ko mba moko engagé na na corridor d'Angola ya contrat
Junior Chimba sinsanga mukanda travailleur na corridor d'Angola le corridor tozabe na awa biso na komi travailleur ya Mizigel nga na zalaka travailleur na corridor d'Angola na laki collaborateur te na kuta Junior Chimba na branche na ye abendi petit moko courageux première émission télévision nga na banda bonga nga na banda na mona bitinda te na bandaka première émission TV et puis nga mo na kotika CD en aéroport à l'époque CD tango émission na écoute na télévision frappe stratégie panoussima et kaboli siko batutu c'est Junior Chimba zu petit moko boya ba marché comme okotale koko manyo sopé na yako ze panoussima na Angola yango wana mais bato na kuta ki bataki fort ezalaki Charlie Kenga na famille wana ki ko sala émission bana mandwenga ya bataki mbambo nana kotala ngote wana Charlie Kaye moko na bana mandwenga Junior Chimba corridor d'Angola Wilinde kaza na fata live ale biso pe koto frappe danze bato wana kutaka siko bazo sala bazo frapper na mboko ezaki Junior Chimba Wilinde ke mais natala kada Charlie Ka banda Congo na écouter son Angola na kutana bango siko boy bato wana kutaka vraiment alors stratégie si je me trompe pas on dirait ça na vena biso anake kinga il passe à côté dans la branche moi il y a plus de 144 mais na zalaki pena ko s'intéresser nango trop te mais na kutaka yepe ba grand na kutaki bangwana Charlie Ka Wilinde ke Junior Chimba nga kitoko alors Strat Alunda to lali to la muki ndenge mokilezo et que na avancement d'abord félicitations merci namona ki obetisi grand-père Bozi Boziana na Junior Amorim na PCP Kulu Tombo Tesige à la biso l'émission bien alors Strat Alunda d'abord félicitations merci aujourd'hui je te reçois en qualité de producteur. Strata les gens se posent des questions, beaucoup de questions, de savoir et si cap ni azuimbongo. Strata comme des fois strata ba stratégie zanini, posaka strata tonini. Tout là to la muki strata producteur et puis au produire grand-père. Depuis au bandi cop na yo ya production, au zimba moko production munene ya grand-père Bozi Boziana. Et en plus, na ina toute une question nga mobimba. Pour yo tika la kana réponse. Et en plus le 8 mars bah concert Nyon se bêta quitté à part ya Strata Lunda quelle a été des stratégies pour concert wana ezala na récite ba ya pe ezala plein le 8 mars gamo pao azaki pe ao mais ba Kofi Olomide obeti bango kao ba Tade obeti bango kao stratégie ezaki nini en tout cas na point on fera longa linette pour bato batala nga pe na bien parfait ezaki linette mzako kanga miso na yoko tuningai na zimbongo wapi pour na ça la première production à Makasi Boye et puis ce qui n'a comme des fois na yebite zani des fois ça dit ba noko ba beta bango ba kendara bango ba ba kendara bato ba mibali donc déjà que ba PD voilà ah ok bon première des choses cause la producteur et c'est ngambongo. Et les gens se disent que na zimbongo wapi oui bato bazo bossa na ketango bazo mela mai wana ezo na source mutelo tinda mai yo ezo kita po yamela très bien donc on a source donc cela veut dire na parcours on a tangi yanga ezaki parcours moko gratuité ezaki parcours epesaki nga ba moyen pour na préparer à venir okoyo ko za na projet mo za na moyen te projet nde mutebenda mbongo projet peut se réaliser ka na mbongo voilà donc ngai na sali parcours moko epesi nga mbongo na lobi na maneki na tene na tangi classe te mais Strata Lunda na bosangi loko moko na zalaka manager ya ba plusieurs musiciens congolais en Angola management wana yo felete bazale ko futa Strata Lunda ti par exemple na kotambo sona memo Lunda première mission que na mission Lunda nga musicien manager ko kutana boss akutana intel ko ba boss nous na kotanga bato na tangi bino te kozala moi mabe pona kota na comptoir c'est moi qui fais le contrat avant que mission ya et puis pourcentage dans le contrat beza combien je ne vous fais pas de l'argent je gardais pendant le capé sentiment au ba producteur ba tinda ngana comme manager ngapena comme producteur na ça la peine ba manager OK c'est que les gens oublient que ba le ba soit disait ba des fois wana
Ngapona koma deux fois na kokoma yango te soki kozwa kisi nde na kozwa yango. Et puis kisi yango nga na ko banda monde te na côté après na zongela kisi te. Nga na ya mobimba. Et puis tant on sanga que non ba concert ezaki ebele na mboka mais yanga ikaka nde muté simbi. Très bien. Mais oui. Yanga kaka nde fo simba. Pona parce que zanga inde strata nde simbi. Si ko fo epesa ba musicien wana mayele ya kotuna ba producteur na bango ba concert na biso simbi te pona tasi to betaki date mo na grand-père mais grand-père a beti que le secret ya producteur na ye producteur neto zonga na source comme on est dans strata signification ngo za c'est stratège donc c'est-à-dire na préparer qui ba garde-fou na préparer likolo na préparer na C na yebike na ko beta concert na moi o mbule ratakate alors faut na obligé artiste nanga nini il faut na préparer nini donc c'est-à-dire faut na préparer moulili na préparer na lumière moulili nanga yango senga que concert nanga et réussir na ba stratégie tout ça ba producteur ibelo abetaki ba concert moulili ozo le la spiritualité oui strata on go bibse mission pour anini na biso yo niveau là c'est le mission de connaître les lengi yango na zo baté tokende bien aider biso na niveau ya spiritualité yo za nango etake producteur yo leki noko jidoka chaque mutana nzambe na ye ngako konanga personnam ayebisa ngai na munoko mboka na biso kiloki nzonkanda eza na munoko mboka mère na biso na kiyaka kiloki nzonkanda cela veut dire kindoki za niveau par niveau tout ça on a plateau tout ça na chambre ya régie tout ça na chambre ya maquillage OK na moni côté ya préparation pour na batu ya régie OK c'est-à-dire ngana kotika na salon pour na kota na chambre ya régie faut na za paix permis faut permettre nga pona kota kota siko yo yeka na plateau ya awa biso osuki awati est-ce ba secrétaire na chambre ya régie oyebi faut ça siko kirier pour yeba makambo na régie dans la spiritualité non Jonathan suka na salon yo kota ti na chambre non noko jidoka sana noko jidoka lo yalo que je sali ayaki concert na ngai ah bon ayaki concert na nga noko jidoka ayaki na salle ba si je me trompe pas ba une heure producteur aye na concert na producteur tandis que il pas dans la production et raté production ya noko jidoka et rataki c'est pas dit que ne betamité té il fallait qu'il betama mais il paraît ndenge na yoki basi ba raison mbula mais ngai pe et c'est pas dit que na côté na mbula betaki té mbula bete loin da mobimba chez moi c'est appris oui et bete entendu mobimba OK mais des concerts ya minene et raté o eza ya Atlantico na o eza na poto ya confrère na ngai puis massa na ngai associé na ngai Alfred Lanza poto na poto et rataki mais production ça dans le design et beti donc ngam na beti nga na beti et puis na sali plein nga ba mama ba yaki makolongulu de jour le 8 mars déjà yebana nango te yebana ba ba nyo sera plein mais non ils ont la plein il y a gratuit mais c'est gratuité ba maman au fait les ba papa des droits donc maman de ba les gars papa na yebene na concert nga oui bien sûr ozalaki oh mais ba maman bazaki bazara ibi eza journée na bango journée le 8 mars il y a concert nga les femmes sont venues couple nazaki na ba singleton mukie ba papa pose bazaki na ba mère et puis papa bazaki comme c'est 5000 sera tombé au réussir combien de concert na yo pour au travail qui préparer bien na molili nazaki na ba jean parce que otinda ba jean na ba cha football papa mais na lobby na yo naza devant la télévision nazaki na ba jean que je salue père spirituel na ngai Jibril Mwalim Bambo te bele pas ozali merci pour na nyonso et puis na remercier nzambe dans les bandes na yebisa ke nzambe merci et puis na remercier ce père spirituel Jibril Mwalim Bambo te bele na tinda ki batu boki no kolamusa batu na bapongi ba ya concert ngande autorité na bino nazo tinda bino ke boki la musa batu ba ya boki no kolamusa ba possession pe na bato tinda ki aussi ba boki le kuna boki de bebisa ba jim hein parmi ba jim na otinda ki bazali otinda boki de détruire concert ba mais tant que mananda ko no sambela ndeni nazo benga na démon de contrôle kasi ba démon de contrôle so do na bango to otinda bango ba ke contrôler ba démon ni bozo benga biso pas c'est important et pas nzambe na ba ange gardien
aza pe na ba ange ya confusant strata yo bandi monde ya production sikoyo te sikoyo te ngana bandi monde ya excusez pour notre plateau na yo ngana bandi monde ya production na 2017 première musicien ngana produit na mboko c'est Janely Mbemba leader ya Angola oui ngana bandi yango wapi pour tout linga parcours production te leader ya Luanda te bi za personne à l'époque na personne balobaka na Bible évangile selon cela veut dire moto akoyo ko lobaka na minute ko lobaka ngai Miss Girl nde na l'équipe journaliste et tout selon Miss Girl surtout quand on a Bible comme selon donc moto lobi ka zaki leader ya Angola isa selon ye mais surtout que la réalité des choses total na choc total na boye eza information on avait pas ça que première production on a banda qui est leader ya Angola Janely Mbemba et pas Tony Iloka Bongo mon vieux que je salue kota kenda pe na éviter Tony Iloka Bongo mayoka l'étoile du monde atikela nga salle na ye soko ke pas peut-être ma tout salle mo na sima boy na ye bien autre dans ce produit ba production place wana bongo yo no ba tripasson ozana pour na tripasson na za na pour na tripatin nga na za pour na ma production tripasson aza musicien aza producteur to ça ne débat ndeni il faut mettre en ma producteur na yebi non so na beto na masoro ba producteur mais apparemment ningo lobelon c'est comme si on a promo na tripa ozaki na promo na tripa quelqu'un wana mutu nanga kasi na botika pété le kabongo tripa makambo asala kingati so mon mutazo loba mingi eza ki strategie c'est musicien c'est encouragé na yebi que au quotidien de la production bien sûr au banda kala mais n'a pas se faire remarquer ce qu'on était que producteur yo to sanga eza première production sali ya Misia Munene mais non boze la deuxième fois ya Angola na production na ngai mais ça grand perte na au changer de Misia Munene bon Misia sous na beta batarabike ndelo Misia ni à part grand perte na producteur international na beta conseil na Congo j'ai des images ngana tuni na lobino boy à part grand-père Misia Munene yo betisi eza Misia Msusa Munene betisi ozi grand-père Munene ndenge nini olobi par rapport ya Kombo te pona Kombo te grand-père aza grand-père papa kasi na tuni obengi ye grand par rapport ya Kombo par rapport ya Kombo par rapport ya ba œuvre par rapport ya produisa ba musicien congolais belé grand-père Koché na place ya ki grand parce que ça grand papa oui c'est ça mais la produisa ba musicien et belé ya Congo lokola tel que oba uta na ba orchestre ya ba lokwa ba wenge ba nini tout ça poser bango lokola na pose par exemple oui na betisa ba Babindombe na betisa ba Seden Play ka kuna na Congo kana ça na ça produit international to solo ba awa na to solo masolo ko sa bango oui ko betisa bango awa na Angola non ndingo tsali na grand-père boy OK ce qui ko betisa musicien que olongola yende na longoli ko longolé Congo na ye awa à cause à la à deuxième personne te maza première personne mais simane pe boto bazaki na kotsaki fata bon loko bandi déjà félicitations lobby ou bien loko bandi c'est bon ouais moi je m'aimerais éclaircir bateau bota la biso kenini à part yo strata lunda to tient en catégorie de génération T oui crois-tu encore des producteurs au baza bon awa en Angola pas producteur baza bon ouais bazali loko là ba producteur baza bon à sali pe production ne peut réussir bazali loko là ba Paulo Tudi le sénateur ouais c'est un bon producteur parce que ça une organisation moko impécatif quoi noko jidoka otinga na tangati tangati yo motangela masuba na moi ndeti raisonner mais non le bien professeur a tchelo na tableau bala moko pas empêcher réponse faut tout mon nom musapiti très bien mais oui yo tuninga question c'est pas réponse nanga tozu da sénateur ouais sénateur Paulo Tudilu bon en fait ba producteur bazana bango belé bon ndé na mona ki na moto mona pe production ya na moto mona pe production ya Noko Jidoka Noko Jidoka na moni production na ya production ki Kofi na Atlantique malgré tout irataki na mona ki Noko Jidoka na ni sous producteur Docteur Joël Matubakana na Maison Matubakana et fille nani sous producteur Maison Matubakana et fille Docteur Joël Matubakana Noko Jidoka il est 8 hein Noko Jidoka nabi Docteur Joël Matubakana Noko Jidoka on dirait Tudilu Noko Jidoka Tudilu Sotangi on dirait ba série manzobi ba série moko no ba vesele zela baza batu moko baza ba kochelo pe pont aussi pe production moko boye ya batami ne pe na sima mais eza nango série manzombi mais abimisi siko yo zipe makambo nde to mwa makambo beleza la eza na mambo beleza faut ça non salité
Non, ça là. Mozobo ya siko. On a dit que relève ça naturel. Il faut rendre ngai. Ah, il faut rendre ngai. Au moins zobo cette mission. Oh, il faut rendre ngai. Ngai na journalisme. On n'a pas ça pouvoir les arayo. Mais bien habillé. Balobara merci. Na lobika mabe. Docteur Joël Matubaka. Ba comme ko souffler sur la régie. Vote linga boyete. Ah, vote la choix ya motema. Merci. Alors to c'est la production ba producteur. To c'est ici. Na mon toti karabiso karapozo le capresse mo to le katé to kali wana. Je salue tous les producteurs ya Angola, je vois Paulo Tudilo puis namoni Norojidoka Loyalo nazo saluer ba vena biso ya ba obasaka ba pont pour ba musicien ba ya ba manager disons. Na pesa ngopiso mbote. Ba manager. Ouais. Comment ça? On a une question encore. Comment la muso oui, c'est normal, vous êtes journaliste. Vous avez une idée sur un bossani. Mais au bassin la popo à mission c'est pour relève et ça naturel. Dans le biboui. Non, ça qu'on renda. Ba musicien au bassin la bomba pomba manager au tangita. Au bassin la pomba tout ça bango. Pour musicien baya. Au bassin tout ça bango. Au ba tout ça bango. Ouais basali. Le co là. Il faut faire ça bari. Il journaliste, faut ça bari recherche. Santalunda. Voilà. Napesi docteur Joël Matubaka na mbote. Voilà. Napesi docteur Joël Matubaka na mbote. Yo benye nani? Docteur Joël Matubaka. Mozo limoko tsanga na polémique. Producteur. Docteur Joël Matubaka na pesi. Oui, le docteur musique là ma tout mon lit. Et là bangata ninga roman ya lobak. Oza ma tout mon lit. Yo zo boye ngo na zo soka wana. Non, c'est un docteur. O benye nani? Producteur docteur Joël Matubaka. Après il a deux fonctions. On est comme deux professions. Vraiment, Strata, quels sont des projets pour cette année? Oui, que année on a débit, au bandit bien déjà dans ma grand-père et tout et tout. Qu'est-ce que tu nous promets la maison à production là? Bon, maison à production nanga, maison à production nanga, naza plus na posa ya soutien. Maison à production nanga naza plus na posa ya soutien. Je suis un jeune courageux. Je suis un jeune qui ne crée pas les choses. Ok. Qui affronte. Nga natanga nazako loba, je m'engage pas dans les choses qui se limitent dans le chemin. Ok. Nga n'affronte pas les camps. Nazo ça appel na bato bazana ba moyen. Parfois nga nakoza na moyen te mais na idée. Et puis nazo benga bato ba approcher ngai. Parce que nga naza nzete. Na banga kokoi samboma te. Nazo sala na ba projet pour na 2025 oyo. Ok. Na bandi nango bien na kenango pe bien. Nazo senga kaka de bato ba moyen ba posa na pembe nanga. Okay. Parce que de moi-même naza na fond mais zanga mokie. Na ko tiango pe na concert mo quelconque ici linga pe na zuité. OK. Voilà. Nazo sala appel na bato o bazala na posa bazala ba producteur mais ba koka até. A cause apé sima nanga liboso, to sala pe collaboration. Okay. En tout cas nazo insister même on de loin. Si vous avez un correspondant à Awa, tout ça, to sali continuité à production. En tout cas, on a un projet belé. Déjà, je salue encore mon dogo Katafumba Patan Louche Congolaise à soutenir un pétro. Babingayo jeune courageux, aux arts découragés et puis aux andeti intermédiaires entre les artistes et na batoyo. Ba ochamo makoki na bango pour babenga ba artiste na bango. Toi tu es au milieu, bacha kombo na yo pour na influence. Tu cherches à nous impressionner. Non. Au lieu que ça la makambo. Si tu as des épreuves, si tu as des épreuves que mon tado tu as moyen ponga inde na impressionner, bah tu l'appelles. Tu as ta chaîne, aux un plateau, tu l'appelles. Et là mon tabou a le coup monté, mon taco. Tout ça l'émission bien, vous avez besoin de panza makambo na suka. Ngai empresa nanga comme nango strata londa event et filush. Donc cela veut dire c'est moi, ndenge yoza awa yo. Awa ngai. Ngai pe strata londa event et filush. Wana ezaka ba logo nanga. Ezaka ba logo mutute. Nana monta pesa nga mbongo te pona sala production. Ngana sala ba production musumbongo singa na monsanga na ndoto bebani. Siko mkolombo mutaka na ndako. Si on a une production en prison, pour moi, j'ai perdu 1 700 000 kwanza na kitala ou ya sapu. Na bengi sa ki DJ mo quelqu'un qui y a bengo ya image. Très bien. Na gagné j'ai gagné que 90 000 kwanza. Au côté 15 personnes, naza au courant non. Tu t'imagines? Ah, j'ai gagné 90 000 kwanza, j'ai perdu 1 700 000. Na produisa DJ Champagne. Na baby ça 1 450 000. On a gagné combien? On a gagné combien? 80 000 kwanza. Ce qui va tout ça la thrombose. Et ça va mbongo ngana perdre na ba production. Et ça mbongo to que visa ba na Portugal. Yango touro siko sinino banino na molili. Obanino na spiritualité. Na lobi ngana yaka mobimba.
na ya ka mobimba nga na ya ka te na question ngela kisite na ya na nzambe na ya pe na tak nana mutasi malanga ta chaka mbongo pona sa podcast ati nyo seza ba menace strata kisi ni ozana ngwa tika toto vanda na kalise micro ngo zana obi na kalise micro lobe me ka totala est-ce que c'est un côté esprit na zo dominer et donc ça awa biso wana chapeau ko tolo gima ça bisa nyote aza awa biso wadimi ngai continue. Voilà, ils ont dit bon, Strata Lunda, en tout cas. Les producteurs du moment. Mon temps peut sa visa à la thé. Et peut-être ma visa va te raté. Tu n'es pas au courant? Mais félicitations. Hein, merci. À la personne qui est derrière toi là. Personne. Personne? Personne. Boss Alfred poto na Pessimbote. Masanangai Lanza. Merci na port ozo mais ma pa ya. Et pas nani? Strata Lunda. À part Yanini. Olobi? À part Yanini. Alvarez ope ça va visa on est ya. Ah Salelio. Olobi? Ah Salelio. Tu as Salelinga ité. Moi je travaille avec Alfred. Tu travailles avec lui collaboration les a que yende fa pe ça invitation pour baya. Écoutez, yo on a plateau n'est-ce pas? Excusez, on a plateau. Oui. Yo zanani. Ngai na Miss Girl. C'est ce qu'on appelle le bureau. Donc c'est-à-dire on a PDG, tu as moto tel. Ndenge biso pe toza. Mais quand le batte que non à cause de la derrière parfois on tient finance non. Ah yo ozasko adjoint na ye. Naza adjoint na ye te azape titulaire te. Bama passe ma bota mali bon moko pe mukolo moko. Ezaka différence que yem tabimaka liboso te babimi nzela moko. Tellement que non ni les akango ka ande muke ko bisa bana mi balete. Yango moko bimanda avant. Mais baza bana ya jour moko date moko heure moko. Différence c'est ba tierce, ezaka même ba seconde te, ya ba tierce. Je me répète, yo mo pe cette explication on a kat. Eli ko lobake. Elingi ko lobake. Tant besoin na place ya production. Besoin na maison ya production bosali parce que Lanza azana maison ya production. OK. Strata Lunda pe azana maison ya production. Ezana place moko bo strata ko suka. Aro calé. Abengi pe moninga producteur a tout ni projet ya aba ça rende nteba kenda ngo boy. Ayidenga. Il est pas occupé au calais, à Bengi Penga n'a qu'à aider. Mais il ne faut pas dire que non, il est derrière moi, moi je suis le président. Non, non, c'est pas ça. Ok. Vous avez mal informé. Ça dit, par rapport à Yama, et c'est lui qui ici. Pourquoi? Ah, n'a qu'à se rendre aussi. Non, mais par rapport à Yamakambo, moi je me ré, n'a pas ce conseil. Makamoni. C'est un possible. Makamoni. N'a pas ce rendre tiba aide au aux affaires la collaboration, et la relation est bien. N'a docteur Joël Matubakana. Et pas docteur Joël Matubakana aide dans ce. Quand tu as mon visa, il y a pas de visa. Oui. À ça, à l'ambassade. À faciliter la visa. Il y a pas de visa l'invitation. Tu n'as pas de invitation. Tu n'as pas de invitation. Si on n'a pas de docteur Matubakana, c'est Ebani. À part on est un document. Document ni ngazana document na mouvement. Ngata bakanga ba instrument na beta grand-père Bozi Bozana na nini na Petrangol. Fiscal e kanga ba instrument. Obelo kwa yebisa ngai. Te qui tratage documentos. Nazoka force à partir wana. Je vais traiter mes documents. Oza qui attend na beti. Conseil ngo beta mal 9 na tante ke betami. Et beta te pour na mama documenté. Et beta pour na mama do. Et beta te pour nani. Et beta te pour mboule déranger. Les 9 mboule beta qui? Les 9 mboule beta yité. Kasi beti te tsupani. On a reporté les 8 est raté, bah ça il va vidéo que boya les 9. Mais les 9 et beta mboule beta qui tomo ben makasi. Ko reporté à jour moko ils en état jarpé. Te oye pour beta mité. Toi en Angola c'est le document. Et pas docteur, Matubakana so na aide. Parfois na ko senga aide ya salle. Na ko senga pe aide te. Na ko kende ko so ko louer salle pour na beta concert. Parce que ça na esplanade. Na ko kena collaborer na pesi caché na pesa ki junior Amorine. Na louer salle, na beta concert na. Mais aide na makambo ya document, je ne pense pas. Oui, je ne pense pas. Je suis complètement angolais. Non, les cas intermédiaires, moi je suis angolais. Tu kenda ka biso moko inde tina muti cash. Inde tina banque créer compte. Selon les cas aide pour. Voilà, on finit l'émission d'aujourd'hui avec Strata. Oui, on finit parce que au moins ce temps de Solana yo lelo to ko ti lobby. Merci. Pour basiger ici là. Non, on a regretté. Strata Lunda, to aussi ces missions awa lelo. Na bien ça photo sur la branche msous. Oza ba secret belé mambo belé c'est une photo sur la na yo. Kayom to robi ça pour le bien. Vraiment. Félicitations côté wana. To tu ko perdre moko ya biso
Fatou Boavida. Mes condoléances na famille pe na ba journaliste nyonso. Maintenant siko ba programme ezandenge nini côté ya bandeko ya presse. Bon, côté bandeko ya presse ngana s'intéresse vraiment mingi te parce que ba gaffe za mingi. Na ba journaliste wa mike ba yeba bibe ba journaliste. OK. Au moins na nzela ba bengi collègue. Mais en réalité les choses wa collègue na été. Na landaka ba audio na bango ba voice na bango na ba groupe ndenge ba lobaka to kuta na boy to sala boy. Et puis na zo rapport et pas responsable ba journaliste. Abenganga et puis Nathan Pongo responsable de la journaliste abenganga apesi nga programme stratégie boy mais ndenge na yoki programme tellement nazaki na occupation ya ba production. OK. Programme na yoki ekobima dimanche pour na lundi. Dimanche pour na lundi, oui. Dimanche pour na lundi donc batonion sto kutana wana to kolala awa na ex Mbezi. Okay. Na piscine wana place baluwa ki salle et puis lundi toki kokunda ndeko na biso Fatou Boavida maman sociale. Et puis na pesi ba condoléances ñon surtout na bato oyo ba koya ko assister biso na matanga. Et puis pona ko sukisa na lingi ko pesa programme tout dans un concert moko to tika nango ya grand-père et ça les 15. OK. Les 15 autres tout dans na poto na kamama. Tout na poto na kamama les 15 na bengi ba maman ba papa boya pour un concert, il y a grand-père Bozi Naza pour un sepeli Sabino. Voilà. Et puis tu as un dernier concert le 22. Et Robert Tamana Marsal, toujours en production à Stratalunda. Et puis tu as un concert, il y a les 5. Autre Robert na Mbanza na Soyo. Vous allez pas inviter au salanga bien malgré que tu as quitté les 8. Danger. Voilà. Donc tu as un concert le 15 le 22 le 5 avril. Donc un concert, il y a grand-père Bozi Naza. Et puis dans le monde entier, vous allez avoir image et tout. Ouais, on a posé à contact dans la maison de production Stratalunda. Numéro na ya contact ezali plus 244 938 053 275. Bato bazana Angola okobetaka 938 053 275 on kozwanga imoko PDG ya Stratalunda Event et Films. Donc voilà, le programme nazaki nango ya. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Stratalunda. Merci pour nous répondre à une invitation. Voilà. Votre impression par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez le logo pour na awa biso pe na équipe mobimba basali musala bien boy? Première des choses, na féliciter yo. Merci. Parce que Mizigel ils a ligné oyoyo aux landate mais au créer ya yo. OK. Pour biso pe je salue grand-père en passant donc grand-père Bambo Tebele et ça va ligner au besoin de na plateau mais il serait peine là pour te changer qui peut idée. Mais selon structure vraiment déjà ça va et puis félicitations dans côté matériel impact donc tout peut organisé. Comment? Et là quand on a prometté yo na ko bakisela yo AC auto bien climatiseur dans le bien on a plateau qui na bakisela AC na TV. Merci d'avance. TV Aujourd'hui on a TV. Ah OK. Voilà na kosombe la Mizigel photo bakisaka miso ba tout le monde nzamba do pambola moi moke to bakisaka pe baninga. Pour stricter ka bona minto na Angola tu es seul. Merci. Koza na plateau boy bango tout ba bantela tela. O ba benga ba bino ba collègue. Bazana adresse nga ba bengi nga na ye na kiti na moni pena ça va et puis na régie na moni ndeko na biso Yannick Ntsumbu donc mon conseil à Talo. On dit matin masa nanga panto yeto lokane ba 23h00 comme on a retard et puis na moni madame na biso Dorcas Wander Macron. Macron point. Na habité on a faut tout na yo mon soro bimi na TV. Na ko bakse ko le moko comme moko. Il faut chayer pena cortège ya rando. Et il faut appeler ba finir ba kasa ba journaliste. Faut que chayer. N'était pas comprendre. Voilà. En tout cas, on a apprécié. Aza déjà télégénique. OK. Et Simba. Mais Aza la kande na invejate. OK. Aza na invejate. Alandande yo visionnaire. Voilà. Montonion so atambola na pasteur. So Aza na idée comme pasteur. So ka benga mate. Comme un rebelle. Comme un rebelle, comme un nanga. Voilà. Ça te mane bazombote à part grand-père. Non, mbote batuna nga pesa batu mbote belete. Très bien. Parce que mbote ngé comme cher. Le premier moto na ko pesa mbote ezali papa botangai. Merci ninga botanga angolais. Na zape mundo ko pona angolais. Le colonel Jean Val papa botangai merci et puis na saluer maman botangai Marie-Paul Lunda. Pour Lunda va kombo na ye. Maman nanga Marie-Paul Lunda et puis je salue la personne qui me laisse pas
Sylvie Mafuta maman na ba chichichi ya bota bana misa to ka ba chichichi. Okay. Donc cela veut dire chikinya chikinyu chiki au son. Wana mama ya bana ngala pese mbote Sylvie Mafuta. Vraiment. Et ya l'équipe nyonso ya mokili na kitoko. OK, wana selon you. Et donc kana Bible. Maman Sylvie Mafuta donc pas na inde na suki. Voilà. Et puis na remercier Modogo Kata Fumbo le seul patron du congolais. Voilà. Yem ta patron du congolais. On dit maté. Yo ça pour ça ngana contredire ngana bi boss Modogo te. Vous avez posé un contredit. Le patron du Congolais. Patron du Congolais. Modogo Kata Fumbo boss. Patron. Patron. Ok. Modogo Kata Fumbo et puis na pesi mbote na famille Nguizani Mobimba. Pour moi on a ngata chara na bango. Ah oui. Chiki Sodon qui azaka Nguizani pena Modogo. Et puis na pesi pato qui a ma lumière à Lemba, na pesi boss Papi Mavinga. Papi Mavinga donc va mbote belé boss. Et puis na pesi sous mbote pa ya ba Bozianas. Babozanas nyonso nazomona ba Kadi Joli nazomona ba Pam Songoma équipe Mobimba ya anti-choc et puis na pesi Zakari ya Panda. OK. Papa Zakari Mbote et puis na pesi Kongwate Sébastien na poto na moni maman Amanda la Duchesse na Kinshasa na na mutute na pesi famille Lunda Mbote nyonso na pesi famille pona Mbote famille Vala na pesi bananga Shiki ya Inès na pesi Shiki Vala Shara ya papa na pesi Shiki so Nguizani Mbote et puis batu nyonso to bolinga strata Lunda na répéter on a eu soutien na zana courage et puis na zana ba idée soko zana moyen ya kato vimbi sa maison production et ça la bien et denga pe ça la bien et ça la bien mais na benga ki yo ko animer na concert ya kité et ça la bien te na lobi boy na benga ki yo ko animer concert ya kité na bi que titre au soutenir ça rabi et ça déjà fait de considération nada nous on a grand père na plateau ndengeni donc nous faisons fait de considération yo vraiment alors merci Isaïe Bongo Stratalunda nous sommes vraiment à la fin de notre émission merci na batonia so balanda yebiso parlo de Santouche les guerriers parlo de Santouche grand frère na biso yana bisali boso lené Ben Willy les Gabonais les sels fantômes qui sourient il y a Patrick Petit à derrière de Paris là je vois aussi Charlie Lou Boya Bayaka Bakuta Rabato Baskenda Rabatika Rabato pour Awa et Zalarabiso on se retrouve à la prochaine ciao Ayana